bazana bazi tozo mvie bamboka na bango na ba Amérique banini mais biso Afrique bazo kokate ko conseiller pe ba dirigeant na biso ba bongisa biso Afrique po biso pe to abatu toi même sans ata baleki biso na kaboch ata baleki biso moyen des études ata baleki biso na banzoto mais tozaka abatu biso nyonso to kufaka to bakunda biso eza moko te bakunda elikolo. Pour nous tous conviés, poto ça veut dire azo souffrir à la carte RDC, à mon aba pas si mon beau oye à ko vivre na ba condition o. Yangwana a vie na poto. Ndeti mutuloko nga so bi ya poto ye. Na OK na parce que ndenge nga na linga ko vivre, na vivre en côté. Vous comprenez? Na mona ba pasi mususu o na lingi ko mona te. Na olia na ndenge o nga na linga ko lia te. Na olia pena na ba condition mo difficile. Vraiment so na moni makamobo ya poto ye na okende. Mais poto ngo so na bina kende. Eza na ba condition pe belé. Poto eza place moko na kei na se ba faire na zongi. Eza teke na kende na kima mboka na nga. Tandis que mboka na biso da makam nyonso tout ya ba richesse. Hein, moutaki ko vanda mo ko mo bo ya zo exploiter a okendeka liboso poto eza nango danger te pona kotika makam na okende poto après ba escoquer ba kenote kayo eza na tina moko te donc na opesa bandeko na biso conseil ba olandanga oyo balulaka poto. Moi te ke famille bi ke poto ke lukila bango to bateki lipango na bango po batinda oke poto tiki famille na passe bango mo futela batindo poto sko ke ne poto kono ke na comme no esclavage donc mongo salo se no batu donc moi te ke na sens moi te so inutile pe ngana mon ke na poto po exemple batu ba ke ne mikili donc mo na mambo na mo lo te nga so na ke poto musani lo ke poto ya te donc fa na kinti na obunda pe na réussir non réussi non joie attends mon pas où taper poto et puis boyam sur les ganga pena loté nga loté on initial la vie poto mas toto bunda na kata Congo RDC to joaka pas na kata Congo qui est tout vie poto mikili tout ça là pona kozanga musala babilo kwa ande salama moi bambongo wana na balate nazana ndaku te na sala rate bon sko na vanda kana kata bamboka ngoyo na vanda ka bwende ni bon neti ba marché zo sama bo esclavage na boya pona bomo ya moto ezaka bomo mais pona vie vraiment vie ezate to landa bamboka na pona vie bon bango pe ba komo sala biso mabe to sala ndeni mama. Là, je vais poser des questions à certaines personnes en fait par rapport à la situation en Libye. Vandawa, ils se débrouillent avec leurs moyens du bord. Natuna Bango, comment ça se passe? Est-ce que lobby sokiba, bazana moyen bakende, Libye ou d'autres pays ou bazote kabatu, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc on va faire parler certains d'entre eux. Lobela Bisso, est-ce qu'ils sont prêts à aller tenter la chance ailleurs pour avoir une meilleure vie? Suivez. Bonsoir papa, bonsoir. Merci Mingi pour répondre à mes questions. Par rapport à la situation, ce qui se passe en Libye, frère Nabiso Bazo Tekama en tant qu'esclave, Olobini. Bonsoir madame, bon pour la question Anna. Vraiment, ils ont ça la biso africain pas si pour ce moindo et le côté sambo na planète à mokilo tozo e bati na te pour na nini to comme on vie ka ko kena bamboka ba paya mais biso pe toza batu pe na bamboka na biso ezo simba te tozo nyo kwa mama kasi tala biso vraiment boy ba komote ka biso ngana mai boy na makila nzoto ndeko nanga mutu pe africain te kangai na kenda ko lukani na Libye kuna pe bato bazo somba biso bazo sepe na ba marché na vraiment tozo sepe mabe malamu te pona ba dirigeant na biso ba africain makamba osala wana pona ni biso to souffrir na ba Afrique oyo ba sepela te biso to via ka ba via okende bamboka mipaya
tovandaka na bamboka na biso babongisela biso pe mboko ata baza mbula na mbula toboyi te biso toboyi baguerre balongi d'Afrique guerre eza esu te mais marché oyo basalo esclavage eza bien te tokoma obanga ngo na biso bato tozangi bamanduki biso bato tozangi soutien tovivre ndenge na kati Afrique siko Afrique yango tozalaka boye mama binomo bajournaliste bolobela biso. Est-ce que lobi soki ozwi par exemple parce que pour kende Libye eza mbongo ba 2 ou 3 000 euros otika nyonso tu awa na kin po kende otenter chance na yo pona kozanga musala babiloko ande esalama omoi bambongo wana nabala te naza na ndako te nasalaka te bon siko navandaka na kati ya bamboka ngo navandaka boye ndenge ni bon neti bamarché ezosalama bo esclavage na oboya mpona bomo ya moto ezaka bomoi mais mpona vie vraiment vie eza te tolanda bamboka na mpona vie bon bango mpe bakoma osala biso mabe tosala ndeni mama bino mo bolobela boyebisa badirigeant ya monde oyo baza na Europe oyo baza na Amérique oyo baza na bazi tozomvie bamboka na bango na baamérique banini me biso Afrique bazokoka te conseiller mpe badirigeant na biso babongisa biso Afrique mpo biso mpe toa batu toa même sang ata baleki biso na kaboch ata baleki biso ya moyen des études ata baleki biso na banzoto mais tozaka batu biso nyonso tokufaka to bakunda biso eza moko te bakunda likolo. Ah, bonsoir papa. Bonsoir maman. Namoni aux stand, aux autres débrouillés à Wanakin malgré ma difficulté. Donc on a toutes nos questions par rapport à Libyen, Bazoteka, Bandekonabiso pour un voyage Kokende Poto. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui bon aux huit par exemple $5,000, est-ce que tu serais prêt à tout les lâcher au Kende Poto? Te na koko sala ngote na koki jamais ko sala makambona. Donc pour na mbongo moko boye na tika makamna na sala na kende na poto non vraiment na koko sala ngote. Comment vous imaginez comment on peut comment dire imaginer poto? Comment tu peux imaginer poto? Est-ce que poto est mieux que kin? Ndenge na nga poto na ndenge na banzaka poto. Poto eza place moko na kei na seba faire na zongi eza teke na kende na kima mboka na nga tandis que mboka na biso eza makambo nyonso tu ya ba richesse moto akiki kovanda mwa coin moko boye azo exploiter akokende ka liboso poto eza nango danger te mpona kotika makambo na okende poto après ba escroquer yo bakende oteka yo eza na ntina moko te donc naopesa bandeko na biso conseil oyo baolanda nga oyo balulaka poto bako ebimelo bona mutu mususu na mbongo bako memona poto que ça msala bien tandis que bako teka yo en tout cas batika vraiment so ba moni mutu abongo escroc moko abongo azo ela batu faut que dénoncer directement l'état chaye maboko donc pona nga na moni eza bongo. Bonsoir. Boni. Malam. Nakutio zo sala msala toza la carrière il y a Kitambo hôpital c'est ça? Oui. Ton carrière à l'hôpital à Kitambo. Au menu actualité en ce moment par rapport à l'esclavage, Bazoteka Bandekonabiso qui cherche à aller na poto, Bazoteka Bango, na Libye, na Maboka Nyoso. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ça? Mingo le BAT pour na via na poto te. Via poto te pour ceux qui na moni sasa qui ne l'équipe partout na lengi. Ni na fan na bulaka mokop na ngai on a sala ya mke malgré tout bachik mais tout ça là mon mke au débrouiller on a bien on vivre au futanda ku et rolia là solo na suite ça m'a permettre nga lobi na zui kana mbuko na ngandi funa bunda na mbuko na ngana réussi avant na ke mbuko mpa msusu depuis na ngabna na via pototi bazota la yo ba loba avec ce boulot et tout on vient capoter, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai parce que ngamo na si na boulot na na sala na permettre ndambo nzamba pesa ngai ya ngona ko vie na potote na ko vie potote parce que son mona kin ara poto donc kin a poto partout ce que Gombe par-ci par-là ya da poto donc na ko vie sous potote pour na ko vie poto lelo bon lobby na ke ina luenye muta zwinga to ke poto to ngamo na kufisi mona ke poto bo poto na ke kana luenye po kombo poto na kina sana ngelo tina zongi su kini poto mona ba ngibela do kini poto
toyika sangwa ke poto mais ke poto pas zongi de l'eau monte tato msunga matire na kine legiga e ya muna via na poto te na fona da conseil na pesa bande ko ba olinga o kende poto pour sentiment ba bengi to ba brancher mo cop mo boyo to ke poto mo cop mo izana to sala to zo donc ya tina mota pa kina ki ba tekie mo te ke famille bi ke poto ke lukila bango to ba tekil pango na bango pour ba tinda ke poto tiki famille na passe ba mo futela ba tindo poto sko ke ni poto kuno ke ina ko no esclavage donc mongo sala o se no batu donc mo te ke na sens mo te so inutile pe ngana mon ke na ke na poto po exemple ba to ba ke ni mikili donc mo na mambo na mo lo te nga so na ke poto musani loko ke poto ya te donc fa na kana kinti na bunda pe na réussir na réussir na zoa ata mo te pa ko taper poto e pe boyam so le nga pe na lo te nga lo te on inutile vie poto mas to bunda na kata Congo RDC to zoa ka pa na kata Congo qui tout vie poto mikili tout ça là après na kinto va faut chérir notre journaliste va faut chérir en ce moment va poto mikili c'est metaka kin donc matro to vie poto na ti donc ba vie on batika ya bien te ya beto na président mso ba général Che-Guevara ici ko za fanda umela ngwende donc ça bien donc tout fois na kata Congo na biso RDC yango par exemple Brazzaville 3-0 mètre na poza meta makambo sama na poza to ni mate mamone ko sama na poza fibosco ke poto comprendre aux États-Unis aux France aux Belgique aux do partout au Kende et on a sens monté ba ko bomayo to kina N to mama mbele kana N abumba ndiko na bisa base abumba ndiko na mbado insi lo Kende ba voyage kiki donc on a sens monté. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Olobanini, par rapport à Bato, Yobazote, Kama, na Libye, en tant qu'esclave, Bandekonabiso, africain? Ouais, moi, on a un comme conseil, vérité, sur Bato, vie poto, c'est vraiment normal, et c'est la réalité. Pour nous, tout ce qu'on vit poto, ça veut dire qu'ils souffrir à la RDC, à mon pas si mon beau yé, à vivre dans des conditions. Yangwana a vie na poto ndeti mutuloko nga sobi ya poto ye na ok na nga parce que ndinga na linga ko vivre na vivre en côté vous comprenez na mona ba pasi mususu o na lingi ko mona te na lia na ndingi o nga na linga ko lia te na lia pena na ba conditions mo difficile vraiment so na moni makamobo ya poto ye na okende mais poto ngo na bina kende eza na ba conditions pe belé et peut-être na opesa mon exemple amuke na tangité bato babeta ba développer mon so babeti développer bango bango na ka ke poto bateki lupango ke poto mais aye bateki ok c'est là bango akoma lokwa mo esclave mo quelque part et na ba mususu pe mutu soso ke poto ndeti par exemple obi na Libye ba sala bango ba comme si bango esclave ba ça bango ba misala mo bo forcer et vraiment pour muta ke poto te fofa non na mboka na ye makambo e sala ma ya bien awa aliaka bien alalaka bien musala eza bien au monde a tozana biso calme au monde est na minute ba sans fraisate vous comprenez biloko pe comme mata tout monde a makamususu eza sous clarté ba sans fraiso mona te muta comme préféré aso ategelo au monde boyeza ba 1000 ba 2000 pour sans fraisa na ngote vous comprenez mboka eza vraiment bien te et pour na nga na osenga na ba konza mboka pour na nga buna linga su bangote wana vérité na linga bangote ba mo sama mo boyezo sepsanga te na linga bangote et vraiment so ba koka ba place a boyete faut batika yango simple batike le on a moto o ya rosala musala bien na ndenge mo ya calme vous comprenez mais mboka oyo soto to mona ba pasi mara mususu na bandemo tozolia bien te et ça la vraiment passe mais so bena président linga biso ya solo asa la posa na biso et biso pe toza fidèle avec eux comprendre ouais on a zaki na ka lo ba ya mke. Merci Mingo. Merci. Bonsoir Justin. Bonsoir madame. Donc par rapport à la situation ya Congo déjà bande konabiso bazote kamanda mboka ya bapaya, qu'est-ce que tu veux nous dire pour ça? En fait, il y a le rôle de Belango dans deux sens. Premier sens, c'est que Mboka est autant bien. Dans la condition, parce qu'il n'y a pas de boulot. Au 21e siècle, Batouba a exposé. Et puis, papa Nini Oyo Arondi, maman Nanaye, Aya, Asalam Sala où ils passent. Donc, Moutumso a coquille au CP là, on a $400.
Et puis c'est grave parce que Marambouane est salamana en Zanzibar. Et ça, les lotés qui Marambouane et Coco Salamali sous. Et ça, les Camerounais ont déploré. C'est vraiment déploré. Donc vous avez entendu, les personnes ont témoigné de ce qu'ils pensaient, ils ont donné leur avis par rapport à ce qui se passe en Libye. Bomoni, Batoubazo souffrir, il y en a qui sont pour Batikalana Bokanabango, il y en a pour partir directement, ils comprennent les frères qui sont partis. Donc moi je remercie comme d'habitude l'équipe de clébois.com, je remercie les gens qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur YouTube, clébois.com, Banaclébois, toutes les chaînes, Clébois officielles, et bien sûr d'aimer nos pages sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, Herman Namboyo, à bientôt Sinabo Oulé, Franck Poutou. Donc c'est sur notre site clébois.com de la nation. Bye bye yo.